Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mbote na biso news, mbote na bino nyonso balandi ya magazine ya KNB News na mkona lelo na ebike bozali ebele ya kolanda magazine KNB News na mkona lelo ngai pe nazali na sengo makasi wapi ya ko présenter yango na mkona lelo kasi na tombeli bino bolandi malamu. Kobote ofele pe soin ya ba nouveau-né ofele. Cérémonie et salamaki kuna na kachach epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bolanda ba detena reportage ya Faso Kirombi. Programme ya santé universelle oyo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la République démocratique du Congo et sengeli koyeba ete ebandi kolata nzoto le mokolo ya mardi 5 septembre 2023 chef de l'État a procédé kibongo na lancement ya opération kobota ya ofele oyo moto nyonso tu akoki kokende oyo mwasi nyonso tu azali capable ya kobota akoki kobota na ye ofele ata infrate po na hôpital ekoma avant babotisa mwasi ata azali na pasi ndenge ni mwana akomi pene ya bima bakoki pete soki nanu osombi ba affiche te opesi ata mbongo te ofuti eloko te bakoki pete awa na Kinshasa nde yango ezalaka kozi ya bato ebele soki akei kobota swati mama akufi to pe mwana akufi na yango tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alansaki bongo officiellement opération oyo kobota ya ofele awa na Kinshasa na compte ya programme na ye oyo ezali santé universelle esalemaki bongo na hôpital moderne ya camp colonel Tchatch kuna na présence ya ba autorité ebele ya mboka oyo bazalaki wana pono ko assister oyo chef de l'État ayebi na kosala. Na yango esengeli koyeba ete na Kinshasa mobimba ezali bongo na 320 hôpital oyo ezali répertorié oyo déjà soki okei kuna okobota na yo ofele po gouvernement ya République démocratique du Congo batie ba moyen en jeu na tina ya mabota ezala ofele pe soin ya ba bébé nyonso tu babota misika oyo bazali kobenga ba nouveau-né nde yango pe ezali gratuit soki mwana na yo abotami mwana abotamaki na malaria to pe maladi mususu yebake soin na yango ezali ya ofele. Na sima ya mo ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde a procédaki na remise symbolique ya ba kit oyo ba médecin basengeli kosalela po na ko sauver ba vie ya basi nyonso tu oyo baboti pe ba bébé. Premier sommet africain pour na climat et Salama kuna na Kenya, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde azalaki wana na compte ya RDC. Bolanda badite na reportage ya Faso Kirombi. Sommet africain pour le climat, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde akomaki na Nairobi kuna na Kenya na butu ya les 4 pe kokoma les 5 kinde akendeki ko représenter tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi azali accompagné na vice-premier ministre en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula pe premier ministre na kokita na ye kuna na aéroport international Jomo Kenyatta na Nairobi chef ya gouvernement congolais ayambama kibongo epai ya ambassadeur ya RDC kuna na Kenya chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a présenté République démocratique du Congo lokola pays oyo ezali na solution na lutte oyo ezali contre changement climatique pe transition énergétique kasi abakisaki lisusu j'ai en place oyo ezali na cœur d'Afrique ezali ko disposer ba potentiel na biodiversité pe na source naturelle pona ko sala face na ba défi oyo ezali dérèglement climatique. Kasi esinga koeba asinyaki pe livre d'or oyo elakisi passage na ye kuna na Kenya. Kasi esinga koeba ete
ba assise oyo ezali pona 3 jours commanda les 4 kino le 6 septembre kuna na capitale kenyane. Esika nini ezali na thème oyo promouvoir la croissance verte pe solution financière pour na action climatique pour na Afrique pe reste ya monde. Ba participants ba ko travailler pour na ko relever ba défi oyo ezali urgence. Manifestation anti-Monisco oyo et salamaki na Goma, gouverneur militaire naba autorité ya la police mususu bazali rappelé awana Kinshasa wana ezali décision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sima ya koyoka rapport ya commission mixte oyo bakitaki na Goma. Bolanda badete na reportage ya Faso Kirombi. Nous avons reçu plusieurs délégations de la société civile, comprenant les confessions religieuses, l'évêque de Goma, les mouvements citoyens et la représentation des femmes, synergie des femmes et plusieurs autres délégations. Gouverneur militaire ya Nord Kivu, général Constant Dimba, azali rappelé awana Kinshasa pour la consultation na tina likambo oyo et salemaki kuna na Goma manifestation anti Monisco oyo ba congolais ebele bauti na kokufa pe misusu bazali ba blessé. Na délégation oyo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atindaki kuna na Goma oyo ezalaki composé na vice-premier ministre, ministre ya défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo, pe vice-premier ministre, ministre ya intérieur, sécurité pe affaires coutumières maître Peter Kazadika Konde, pe na ministre ya droits humains ne na sima ya kosolola na ba délégation ebele pour ko consulter bango na tina ya likambo oyo elekaki kuna. Décision ya suka tata mokonzi ekolo ekozwa ezali ete kozwa gouverneur komemaye awa na Kinshasa pe suspension ya des officiers supérieurs oyo ya la police nationale congolaise pe bango ba bengami awa na Kinshasa na tina ya koyokamela epai ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi ya mutuya oyo esengeli koyeba ete prise en charge ya babseki ya ba victime oyo ezali assuré epai ya gouvernement pe organisation ya obsèque ya agent ya la police oyo ayebaki na kokufa na kombo ya Kipapa Safari oyo azalaki sauvagement abati epai ya ba membre ya secte. Prise en charge ya soins médicaux pour na ba blessé nyonso tu oyo ya Nord Kivu bayebaki na kozwa likama pe libération ya Mese Kabanza Mungabo Josué, militant ya mouvement citoyen oyo azalaki interpellé le lendemain ya manifestation pour la identification pe fermeture ya ba église nyonso tu oyo ezali non na règle na loi oyo ezali ya kokokana te na ba loi. Pour na ba rentrée scolaire oyo Beltesco a elibino ba kaye ya ou na stylo Simba Bolanda. Papa mama oyo azali responsable oyo azalaka na souci ya avenir ya bana na ye ezala malamu asalelaka bango pe ba choix ya malamu. Tala Beltesco ayeli bino ba kaye ya o pe ba stylo Simba pour na rentrée scolaire ya bana na bino. Soki olingi mwana na yo azala mayele na klasi esengeli kosombela ye kaye ya oyo ya Beltesco na stylo Simba oyo ata ekwei ekomaka kaka. Papa mama responsable yokela ngai eloko oyo Beltesco oyo asungaka ba parents nyonso na kamotali bakaye a une fois de plus na bakaye ya qualité ya kitoko. Tozana bakaye ya 100 feuilles quadrilinéé, tozana bakaye ya 48 feuilles quadrilinéé, tozana bakaye ya 24 feuilles quadrilinéé, tozali lisusu na bakaye ya 12 feuilles quadrilinéé. Sikoyo sikoyo pe na bakaye cartonné ya qualité ya kitoko ba A4 baka 5 nyonso zali bakaye ozali ya registre to bo sanité bakaye ba sportif ezana ba star ebele o bana ba sepela nango nyonso ezali bakaye Beltesco o ezana qualité ya kitoko pote bakaye ozali pembe makasi mwana kokoma malamu
akotanga malam ata na lumière moke yango na tina bakaye Betosco mwana sasa bakaye Betosco azali mwana oyo azwaka mingi na examen pe azaka na pourcentage makasi koleka bana nti ba kotanga na bakaye oyo ezangi ya Betosco logo Betosco ezanga te okoti wenze tambola somba kakaye ya Betosco oyo ezali na logo Betosco na stylo Simba ezokoya ezokoma yebelaka deja po kala mingi te klasi elingi ezonga tala esika oyo okozwa bakaye ya kalite ya malonga oyo eko épargne yo na ba dépense ya kosombaka basilo ane mobimba kwei ekati kasi oyo ekataka te stilo Simba oyo ya Beltesco ezali na kalite supérieure papa mama kimambangu sombela bana na yo pokala mingi te classe elingi ezonga ozali kotuna soki okozwa yango wapi kima kaka mbangu na ba magazin nyonso tu ya Beltesco pe ya kwa na yo esika nini okomona bazali koteka bakaye cartonné pona bana na bino batanga malamu ezali bongo kaka na talo ya moke ya pamba yebela kimambangu somba po ozala à l'aise na ba dépense oyo bakaye misusu esalisaka ba parents yebela ekeyo Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pour un moto soy, pourquoi Kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa osunga bana bazangi makoka kokenda création. Bekole ebele bazotekela ba parents ba uniforme malgré kopekisa oyo ministre EPC apekisaki ekole moko te koki kotekela ba parents ba uniforme kasi bekole bazo continuer kaka koteka ba uniforme bolanda ba détail na reportage oyo. Juste pour les uniformes en fait prenez les parents pour ne pas se payer. Na Kinshasa bateti bazali bayokaka la bango te otala batu oyo bozali komona boye batelemi pe bazali na kanda makasi na tina ya école oyo Suzana Kitambo bango bazali ko continuer kotekela ba parents ba uniforme kasi ministre ya EPST professeur Tony Mwaba apekisaki na ba école kotekela ka ba parents ba uniforme pona bana batanga bino moko botala ndenge ebendi mbutu awa malgré bambongo ebele ba parents bapesi école oyo bakolo na yango bazali batesi baboyi koyoka mai oyo gouvernement alobaki tope interdiction oyo ministre apesaki ye a continuer toujours na koteka kasi pesa pe ba uniforme ngo apesi na ete po atongite bino moko botala des autres oyo ezali kosalema ndenge nini ba parents bazali kosilika et tout luku ya ba parents oyo bazali na kanda makasi promoteur na ba directeur ya école bazali koloba ete olatisaka ka mwana na yo uniforme ya kala po ye ayaka kobanda klasi e bongo soki mwana abandi maternelle azali na uniforme te akosuka wapi oyo ezali escroquerie to pe ezali nini tofuti à compte ya $435 tous les parents toza na ba compte ya $435 tofuti pona après à compte wana bapesa biso ba uniforme mbongo na biso moko il nous fait tourner en bourrique baboyi bana balata ba uniforme ba tenia ndako balata ba uniforme akala sikoyo so mwana zana uniforme akala te mwana uti maternelle olata uniforme ni ministre EPST professeur Tony Mwaba bino botala likambu oyo makambu oyo bolobaka ezali na bakwa misusu batu bazali ko respecter yango te école oyo Suzana Kitambo baboyi koyoka yango oyo toyebi te soki ezali kosenga intervention ya nani po bango bayoka batu misusu bazali ko travailler na tina ya kobebisa
image ya chef de l'état pe ya ba membre ya gouvernement na ba décision bazali kozwa côté oyo bango bazali koboya bazali kosala kaka ndenge bango balingi ezali kitoko te ezali mabe makasi oyo boye ministre ya EPC soki otali makambo oyo na misu yebaka ba misusu pe bako continuer na bango po bamoni deja liboso osali eloko te oyo pe ya mibale akoya po ayebi ete bakosala ye pe eloko te okomona kaka boye makambo nyonso tu bolobaka to pe ba décision ekokweya na mai po congolais azali teti makasi surtout awa na kitambo pardon badi Kinshasa eleki partout. Oui. Bakinois bazongeli kokatisa na boulevard Makolo batiki passerelle. Bolanda ba détail na reportage ya Christian Malunga. Awa na capitale ya Kinshasa eza na lolenge ya bato mosusu balingaka na bango bolamu te kasi soki bolamu ezali te ya bandi kolelalela o tomonaka bisika mosusu ezalaka malamu me kasi soki bolamu yango awa bakinois misusu balingaka na bango kozwa soin nango te to pe kosinteresse nango te lokola likambo ya passerelle ezali eloko moko l'état congolais atieli peuple na ye pona ko éviter l'accident na bana classe na batu nyonso tango bazali kokatisa boulevard po na boulevard mituka etambolaka na 180 à l'heure wana penza ata batuti yo bien ke bakokanga ye mais aza na raison yango omoni l'état est raisonné malamu kotiela biso ba passerelle oyo et permettre biso tokatisa na toute sécurité mais bato mosusu mutu makasi akokota na ye na kati ya prince kokimaka bambangu bota lokola tata o akosala sine na sima mutuka eleka na sima na ye aza komilukela liwa penza na nko bongo bakinois oyo bazalaki wana balobaki boye eza na 13e euro ya disrael eza mabe mpo leta na biso bamonaki ke kokatisa na se eza bariske mingi baaksida ezokomela biso ebele bato bakatisaka makolo asalela bango passerelle ya kokatisaka likolo bango bazokatisa na se eza riske makasi batika kokatisa na se po eza mabe basalela biso eloko oyo mpona kokatisaka likolo po totia vi na biso adanger te eloko oyo basaleli biso po tobanokatisa eza te tobanokatisa su na se okatisa su na se boye mutuka eloko ti yo bakekanga su mutuka eza susu na mbeba te yo moto oza na mbeba mpo okatisi na nzela na se basale biso passerelle po tokatisaka sikoyo tokomokatisa su na se so moto mpe eleka neti nga nde naza wewa boye na lokoti yo na se wana nakimi na nga na tiki oyo titikali na mpasi mais conseil ya suka napesaka baninga baselaki biso passerelle mpo to bando okatisa likolo po conscience esalaka aire moko bandeko oyo bakokatisa na se eza très dangereux tala kaka ngai lokola tata mokolo boye me na préféré namata parce que nayebi ke kuna eza vraiment prudent te oza sûr te na kokatisa na yo d'abord yango eza mieux koemprunter passerelle oyo l'état débourse mbongo ebele pour ke basala passerelle oyo esengeli na biso tosalela yango c'est pour notre sécurité yango vraiment eza important tosalela passerelle totika kokatisaka prince boye ezokozongisa biso nsima oyo batie yango pour ke bato bamata bakita na ngambo ya toute sécurité tokosenga na bato nyonso bakinois nyonso ko éviter vraiment ko katisaka na kati ya boulevard pour vraiment mituka na biso oyo toyebi yango 207 frère esilaka pamba transcope lisusu aye kobakisa yebe événement vitesse lokola mwambe kosa avion kute kosa bakinois botala passerelle eza po botraverser na sécurité o tolobaki te Kinshasa eleki partout oui. Ba jeune ya lelo ba mipesi na bango na kwit. Bolanda ba détail na reportage oyo. Ba jeune ya lelo ba mipesa na bango na kwit botala ndeti jeune garçon oyo amelina yebi melamela bino moko botala ndenge nini kwiti esukeli ye kote mususu jeune fi oyo ayaki na ye koteka kasi abandi komela
bimelamela asangisi agene na zeste epesi kaka wiwi botala ndenge ekomisi ye avanda atelema mabe kwiti ezue makasi na ndenge akosakana te asundoli na biloko oyo abandaki koteka mawe pardon mbadi bino moko boyoka bato oyo bazalaki nzinga na bango ndenge balobi ndeko mobali yo mutu omesana komelaka bazododio supu na tolo yeba ete trop de zododio na nzoto ezali mabe makasi mukolo mususu okoya kosutuka olali na lilita conseil atika ombea masanga eza bien te akina weze kuna koteka ayi kuna ombea masanga te d'abord ko ande ameli masanga na akosuna nde asuna biloko wana bato bakoyi bango akosama personne ko conseil atika masanga eza bien eza conseil baba sibati ya kuti ya bona bango Pourquoi expliquer pour nani ne bonga na bana mibali? Pour na bi que kuite za mabe en général. Kuite za mabe te kuite bongo ba mbani wa lukambo. Boto bosa ga pasta kono. Bosa pasta kono. Ah, na ibiti ayemo wa linyango. So wa mibi ba iba ka. Tokutana ba ona palme tumoni ba misa tu basa nini ba masa huyu alangwe. Alangwe. Azomi batenda za. Za kuite nde sala. Kuite nde mte sala yo. Ameli bouchon fait d'amour alors. Bouchon ya fait d'amour. Alangwa zonguluma. Alongoli bilamba pea. Na yo pende ko mosi oyaki koteka oyaki komela bimelamela te yeba nini oyo yokoki kosangisa basangisaka bisangisela te ekoya kosala poison ekomema mpe jour mosusu na lilita Kinshasa eleki partout oui TikTok ya lelo Agape Kashama abongiseli biso oyo. Digital de poème. Et la 5 qui doit. En voici 2, en voici 3. Qui sont les pouces, l'index, les majeurs, l'andilé et l'auriculaire. Bravo. Du candidiam. Talanu du candidiam. Lembun mid. Ndakamitang. Fumu boal. Nvendinju. Kule kwani kakul. Fiatu kan fisial kinumbak. Vaboal vakon mona lezi. Maboko. Je m'appelle Kiadivu. L'élève de la deuxième année est Pechanga qui est. Maboko. ezalaka na ebandeli pe na suka na yango tokomi na suka ya magazine Kinshasa na biso na mokona lelo nayebi ke bozalaki ebele ya kolanda magazine KNB News na mokona lelo ngai pe nazalaki na plaisir makasi ya kopresente yango na mokona lelo tomonani ngai na bino lobi Kinshasa eleki partout oui Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.